bana membre balia monga carrément est-ce que t'as lié to tie après ça information ce que ça maboko mikuse aluka moyen après na poto ba bouke maboko ba bambaye maboko ba bébé pour ebanokola ekokana sinote ero yete asa kufa kala ye asa kufa kala nga Miriam Mukinza tindela nga bato buka nga loboko mabiala aza papa buzoba ya finga ka faire butu mo ndanga da négligeant moi neste ndenge selon ya lobaka recevert gambela victoire kim zera Ngunza victoire Ngunza Zando zo mabiala c'est un ancien receveur nous sommes découvrir en kuna na ngaba wese na bango ese maintenant na lakisi yango te alors soit que fio na largué wese na bango ya manzanza coup direct o ba kuswa to na sena soni na kelba mushi wa bima boy ozona na ma chérie donc ce na saki grâce mise bongo parce que biso to finga ba mise bango karo kana bango so karo na bango to finga mise na bango te ye quel audace ya finga biso faire neti mwana j'avais mato e katana azana défaut visage j'avais azana défaut visage mato e katana mal à la tête et puis na lo baba nyanga la kata oyo tala se oza porte parole la Karine na seka bango surtout Karine a posté na page na ye boto Karine mbanga ba mission na téléphone so adomé na Karine za nani o Karine me afkanga ba gaz amela rabato Karine comment nzambe n'importe comment mais c'est jaloux na ba maman jalouse bali Karine azaye mo ba ko kata cette fois-ci Karine azui ba bien o kozana bango en collabo un point barre. Bonjour, bonsoir. Vous êtes connectés sur Mère Fashion de Nantes officielle. Quand le Tolobara, abonnez-vous massivement à Wande Biska Ozamakambo Kitoko Biska Ozamamalonga. C'est bien moi votre humble servante Kadija Bonzenga, la FBI de la presse congolaise. Comme ça, Kadija pour une gaga se présenter, je vais comme un combo. Non, il faut se présenter pour tant que là-bas Kadija Ewana, la FBI de la presse congolaise. La journaliste de la Mère Fashion de Nantes officielle, la monnaie Mère Fashion de Nantes, moi Sinzambe, Otali moi si okumi Sinzambe, Mère Fashion de Nantes, Bambo Tebele, ici qu'on a maman chérie. La monnaie bongo. Mon général, Jeff Makayo, Betata Bilangana Dala, c'est bio na bio, hein. Moi, je suis congolais, je suis biloko ya kano, biloko ya bien, biloko ya bien, il faut lire pas mon général, Jeff Makayo, l'homme du moment et pourquoi pas encore et toujours l'homme du moment, hein. Balobi anniversaire à Kadija Bonzenga le 17 novembre. Ah ouais, biso bano tobotama en novembre toza Beni net Bakarine Mokonzi, et moi bote bébé tobotama en novembre. Ah ouais, Bakarine Mokonzi, ngamo repé le 17 novembre anniversaire nanga donc ba souhait na bino ba message na bino et ça langa bien à part nanga pe. Namoni bon sous maman Mylène Modje depuis la Suède Bambo Tebele. Namoni bon sous maman Odette Ngina depuis la Suède Bambo Tenebele. Namoni bon sous maman Elisabeth Modje depuis la Suède Bambo Tenebele. Mon cordon Peggy Titan Bambo Tenebele bisiko zale Montréal et Darcel Mukoko Bambo Tenebele. Le nazanga morotea naza bongo na non, on a déjà déjà on a tendresse bidinga donc y a le baramakasi ce monde on sait vraiment pour comprendre pour nous c'est quand même makasi mambalo baka y a le baka azam moi quoi va défenseur au bateau va défendre Karine Mokonzi avec yo to me camper ko ça analyse car ndenge zalaka boyo kae bonjour tendresse bonjour c'est tendresse dibinga la sirène moi na mulu baloketo pete mbisa aquarium tela kasko simba te bongo nanga bo dundango. Où allons-nous? Ok, merci beaucoup. Merci de répondre à l'invitation. Pourquoi Tendresse Sibilinga, Balobi, pourquoi la sirène? La sirène est zanine. Elle a alerte, alerte générale. Naza alerte dans la sirène. Pour ce que la sirène a boutou, ambulance. Et elle a alerte. Donc Naza la sirène y a alerte. Naza maïté. D'accord. Vous comprenez parce que question va tourner dans la WhatsApp, dans ce qui a statut, va tourner dans yo va bitna tourner pourquoi la sirène. Tendresse biding l'autre monde lo comme aux défenseurs y a Karine Mokonzi. Toyoka yo oswana na Karine Mokonzi bo bebana mais subitement to mon akara yo pour comme défenseur comme défendre Karine Mokonzi ko lo bani. Oh ba suzuki yango ba ma boma na mituna ba ma boma
est-ce qu'il y a défendre Karine Lelo? Tant que tout le monde a baloué Karine, Nana Abunda et Bunda Karine. Sans intérêt, il y a beaucoup de gens qui sont venus, soit disant bah on met Karine, Moussouboé, besoin d'intérêt. À cette chaîne YouTube, allez abonner à Matébélé, à Nassima Karine, à abonner Belé. Et puis à Rotia Maka et puis à Rotia Maka Makas et puis quand maman Boboto à Rosia reposter na page maman va passer Makam après ce Makam le beaucoup na fait final so les gens va te lingi bangote nga tendance à ça hypocrite nga Karine to ela ki bombanda te Karine a finga te ngani na finga Karine nga penza finga Karine na finga pourquoi Bercy moi na bomaka ndeko na nga mbata. So tellement que Karine a attaché de presse, il y a orchestre au Bercy à Zalaka à défendre Kayango na bandenge nango. De parler pour ça en Kanda mais après tout normal. Avocat coup tu que client na ou client na aza fautif ou fautive à défendre kaka mais ce gars a que client na fautif ou fautive à défendre kaka. De l'eau Karine na Salaka. Et puis Karine ezaki la NT, ezaki guerre loyale. Omoni jamais comme ma bébé comme na la haine. Non. Karine Mokoza Makila, à 100 naïsa congolaise. Il y a RDC s'il vous plaît. De Toko Yina Karine, non, on est comme Kindoki. Tout le monde va balouker là qui est tout le monde. N'enga dit Bingala la sirène. Et mère fashion. Ah mère fashion là ma belle s'abonner même la chaîne non. Et il peut s'abonner na où alors nous donc la na kasi ba mbote belé skozali. De par là na motema na ngamoko na mituti samaki ngamoko na ngamoko nde na défendre ki Karine. To na Monique Nicolas Mokonzi fondé na président Héritier Boula. Tous ces junior Dawa, tous ces belé ba Mireille Mampula, ba Neymar, ba Maureen, tous ces belé. Ba conseiller fa na double Rolex. Ba zu initiative wana. Oh, le défenseur au fond na zalako. Nga Miriam Mukinza tindelanga bato bukanga loboko mais famille na kenda bika tindeka ba pekisanga tanga komuni ba bukanga loboko bana membre na Karine ba tindelanga mbongo ba plâtre ba salanga wana na lipasa nanga anioka ko ba fossette Karine azakola te butu moko tu na mère ta santé ndenge ni ko sati mutaza na susu no mawana yo siko yebisanga eloko bongo ta bonga na tikai na basi wa osel mabena kanga mabopo na banga nani na banga nani. Merci beaucoup Tendresse Balobi yo lingaka trop bitumba c'est quand yo zali fora ressentir que Tendresse azana bitumba to ki jour a fait ya Karine Mokonzi bosa qui marche na soka bobunda ki na garçon ba benge champagne ezali ki dit à quoi na bunda itenga na bine na danse la papa na bine na danse la papa dans na bunda na ngate traka ndezalela mais loko peso ça si fait te beaucoup fait bitumbe bimite ba dozoki sanité c'est que makambo zate de fait que ndeka bongo donc ba tout va normal o ba mona ba gérer selon bango voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, non, c'est quand même parce que hier, à répondre à la question, c'est à boire l'autre qui met l'autre, pas bon à payer moutoute. Donc voilà. Tendresse, le tomoni émission et anniversaire et salami après anniversaire, qui se suyo rendre beaucoup de sous n'avait n'habité zoro, bon et la souni parce que ça a déjà ma bien là, Aza papa Bouzoba. Il y a fin à faire et tout le monde est négligé à moi selon ya lobaka mais lobby ngai na kenda osala émission nanga esika na ou alors nous TV na chaîne nanga et pas na wana ils a pas ma famille na bon mais je suis désolé je zoro ma belle bota mwana aussi comme ceux qui mais ceux qui Neymar comme moi boy na comme moi ngote et puis moi na dola na mousse mo bizarre le port ngo il a donc chance sans stay voilà na azapa receverte Gambela Victor Kim Zera Ngunza Victoire Ngunza Zando Zoro Mabela Stek un ancien receveur nous sommes découvrir en Kuna na Ngaba koto makala Ngaba koto jusqu'à université wana Mabela ya Zoro Mabela donc tout le monde a raté ça mon sentiment tout le grand internet to ko ça tandis que ba chebiso ba position exacte bon ça malamuté Zola ma chérie. Donc il faut les émissions qu'on rééduquer batou. Encore à la millionnaire rose en accord mais ceux qui ne peuvent pas botter na yo au bongicité eza Sony. Et puis ceux qui va botter partir le pangoute eza peka Sony pe mawa. Pour nga tandi bingana zawana pour na exposer ba chez Bino.
Voilà. Donc, il y a des pour na compte à ranking, to kende ndenge ki osala ka émission. Musala nanga o. Biso ngana za polyvalente. Na sala ba différentes émissions. Okutanga na émission, okutanga na za partout. Na contexte wana. Mona so kende pa ba grâce mbizi, au filmer ba grâce mbizi. Au filmer na kaleson ya grâce mbizi. Te kaleson na filmaki te wese na bango eza maintenant na lakisi yango te. Alors soit que fion na larguer wese na bango ya manzanza coup direct. Oh bah kuswa tona c'est na soni na kelba mushi ba bima boyi. Ozona na ma chérie. Donc ce qu'on a ça qui grâce Miss Bongo parce que biso to finga ba mission ba karo na bango so karo na bango. To finga mission na bango te. Ye quelle audace ya finga biso ferry. Et puis moi je suis un document donna on va t'accaser comment tu t'accases neno là tu bim et puis le sol est vimé le va me tchecker au bas et il est soutien noir on dit que le mec climatisé au temple les beaux sur le papier au tenant sur le vert faut boma et puis bon mon héros au pire qu'on va racheter il possible bango tie pe suna na page na yo on a moi na bébé mo o lela na fingi na moi na te bébé mo o lela na Facebook na lokoti na tuni bébé nani o alors comment on appelle ça ma belle est-ce que na fingi on tient là pese ma belle yo ça ramina no tende na pese ma belle bon na maman no so mo na tant soupe nani wa bota kaneta ko zo pa pese ma belle fibi arobo moi na komeneka ma belle. Bino les défenseurs bozana pour soutenir Karim Mokonzi pour travailler bateau soutenir bateau baza na keto pour na Karim Mokonzi mais tout le monde Gloire Lang a démarré bino les défenseurs bolobe loté na yo pe tendance bilingo bangi Gloire Lang nga ko recadrer bien ayebi ndeza na ko banga été mais loka na regretter na ye et le pelex bangi po atangi kombo na ngate mais atangi kombo na ngate ezaka lobi na biso nyonso na ko sa ile émission mobima na ko bengo ya 45 minutes un peu bar pour nous expliquer qui Azanan. Vous ce que donc janvier tout le monde a démarré batu mususu ba grâce miss wa misika mais si ba Jean banane oyo ba Ken Piana ba Mike Loka mata ba démarrer pe Karine vanda ka ki amani ke lisusu vanda ka ki molo belo te batu mususu oketi na banda kuna ba wana zala ki te sko na yeba meka lisusu neti mwana janvier mato e katana azana défaut visage janvier azana défaut visage mato e katana. Déjà, défaut visage, mais c'est pas normal. Azana défaut visage, donc tu as bon héros. Tu repères ma camouté. On a contexte. Défaut visage. Mato est katana, janvier, tu es katana. Azora pas pour rouge, pour anda kwa mabe. Aza couleur le roi ndekendeko ba lia kata le kotaka bitendi. Salité. Et puis maintenant, Karina bengana pembe nae. Alors moi ko peka au monde ka yango ba beta ka fifet même ba na raison mais ngaso na zwe na picoler ma bindi wana o to moni nyamako a sala émission a démarrer au lobelo te nyamako na biete na solo na ye o tala émission na yebi ete ce que ça muto a démarrer nga sera fanatique nanga donc alingi muto tellement yebi ete na mona ete si réellement si a sala que émission c'est ka fanatique nanga et on a ko répondre fanatique te jusqu'à présent un adversaire mon adversaire soit faible et ben les défenseurs ba yé quand me compte baron mais la ma pio et puis bana membre ba chinoise pour me la ma pio ah biso aux équipes nationales té aux les défenseurs to ça la biso musana biso kitoko de to milingela to ça musana biso chronique o meki na Karine o totakeo o meki na ngato takio o meki na Nicolas to takio na héritier na Myriam on a Neymar na Maureen toko take do voilà l'équipe nationale peut y avoir PK les défenseurs quand des binobe boza après na suka balukela Karine est-ce que balukela pe Karine te alors moi ngata balukela ne kamnini mamnga sa Karine sala ngote ngaka to sola ka juste mama musapa mama to sala te et puis na kama Karine bisi voix sa Karine lokuta pour Karine tonga ne mutu te do bakosa bato ne batonga Karine voilà on a ko lo bango voilà. OK merci beaucoup siko pour na Myriam Awete ex ya Karine Mokonzi abandi pe mikolo makambo mais au démarrer to banga ponde ba beta ki oliboko na eboye bana membre balembo ka Karine est-ce que tu as lié to tie après ça ba information ce que ça maboko mikuse aluka moyen après na poto ba bouke maboko ba bambaye maboko ba bébé pour e bando kola e kokana note héros yete à chaque fois kala. Qui est derrière toi? Mon Dieu.
dans mon dieu mutatinda yo kende ko luka zambe na ngana luki comme bon so ba mutako il faut affronter les problèmes ko ki ma marabouche comme affronter au gagner tout le monde yo banga mutute munyo stu yo affrontera e comme munyo stu ka yo luki ma kamngana okene 10 na banga to ya luka mona teke no luka comme na tendresse eh ngana mal à la tête et puis na lo ba nyanga la kata oyo tasi o za porter parole la Karine na seka bango surtout Karine a posté ngana pa page na e boto Karine mbanga ba émission na téléphone so a domaine Karine zanani o Karine me afkanga ba gaz amela rabat Karine comment nzambe n'importe quoi mais c'est jaloux na ba maman jalouse bali Karine azaye mo ba ko kata cette fois-ci Karine azui batu ya bien o akozana bango en collabo un point barre. Ok, merci beaucoup. Donc, moi, je suis souka, moi, de la fin na yo. Na ibailanda ki biso, ba fan na yo, ba fan na biso, ba abonné na biso pe ya Meilleure Fashion de Nantes. Ya yo pe to assurer que ba ta la émission oyo. Donc, en tout cas, ba s'abonner massivement à Meilleure Fashion de Nantes. Donc, talaka na lelo grave, na ta ba émission no trop. Boinde zalaka. So mo li comme ma beto lobaka. Tout ça, c'est un ingrat, ou hypocrite, non. Donc, tu lobé la ralikambo, tout le monde tu lobé liango, ndenge la kande to lingilaka. Donc, bah s'abonner massivement. Aimons-nous vivants. Tolinga Karine, Tolinga Nabiso Nabiso. Mon numéro c'est plus 243 89 98 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous? Moto. balobi ki maman ba bino ba mikolo boye musana mnoka boya kalbosa kari autorité morale maman YouTube mutalobi ngo maman Emily bino bolo bani pona mambwana ayebi jo asa malheur ba star azokaka te ayebi pourquoi azokaka na répondre balasima pona bi ka l'émission. Ok, merci beaucoup. Tendresse Bidinga, donc il y a un numéro qui est au bandela. Plus 243 89 96 25 430. Compte Facebook, nous avons Tendresse Dibinga. Na où allons-nous TV na chaîne, na boss abonné pe kuna massivement. Bon, on va programme ya Karine Mokondi. Et puis chaîne na où allons-nous TV. Et ça a besoin de caméra. Ils ont besoin d'ordinateur, ils ont besoin de micro. Ba chinois, bana membre, ba fanatique ya Karine Mokondi, ba fanatique ya Meilleure Fashion de Nantes. En tout cas, bo sangana, bo benganga, bo tindelanga mbongo, na somba ordinateur, na caméra, na micro pour na servir musala malam. J'ai dit et je vous remercie. Bye. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour Zaki Belé Yolanda Biso et Belabino Tendresse Bidinga. Babi Yende Makamwana Peza. Moko ya ba défenseur ou azo défendre Karine Mokonzi za ministre. Donc boki yende nga lobby, boki ma emmener to Zaki. Ka Zaki non posa ya retourna totuni. Musu peso ke zali botinde biso. À la prochaine fois to retourner lisuso. Voilà mon bon susu mon général. Mon général est Jeff Makaye Batata Bilanga Bio na Dallas. Moi na musala ba congolais. L'homme où azo laisse batu biloko ya bio, biloko ya fraîche. L'homme du moment. Et pourquoi pas encore et toujours. Donc balobi yonde makambo. Mon anniversaire c'est le 17 novembre. Non fêté demain. Moi joyeux anniversaire. Moi makambo belé ba remerciement na binope, encouragement na binope. Et ça la rappelle sous kitoko makasi. Tant qu'on semble nzambe ke nzambe bakisa sous moi na ba mikole belé nzambe pas bakisa na part na bino. Donc vous s'abonner à pas Meilleure Fashion de Nantes. Moi si nzambe, Meilleure Fashion de Nantes. Moi si nzambe na benga kai moi si nzambe. Vous s'abonner ndé awa ndesika bozo maramba bien bozo maramba kitoko. Wana moni bon sous Montréal Darcel Mokoko hein. Montréal Darcel Mokoko Montréal à Swag donc le biyonde makamona moi sous mon caméraman Maxi bambote na opese belé na sima ya caméra na moni bon sous maman Mylène Mondje depuis la Suède na moni bon sous maman Elisabeth Mondje depuis la Suède na moni bon sous maman Odette Ngina depuis la Suède na moni bon sous papa Roger le combattant na mon bongo maman Mireille na Hollande na mon bon sous maman Belgique débat kumu ya Meilleure Fashion de Nantes bato ba défendre la Meilleure Fashion de Nantes na chaîne ya Meilleure Fashion de Nantes. Donc abonnez-vous massivement awa ande kitoko awa ande marambu ya bien bo mona ba charge bo mona ba le défenseur bo mona ba belé awa ande vraiment ezali makambu ya bien. Donc abonnez-vous massivement.
abonnez-vous massivement na suki Sahara na mon général. Mon général Geoffrey Makaya Tata Bilanga na Dallas bio na bio. Faut na zola ko 1 minute de silence ya sali. Mon général na yebi na ngopé sa salité mais avec toi na yeko lopé sa sali. Mon général Geoffrey Makaya Tata Bilanga na Dallas bio na bio. Moi na musala ba congolais, l'homme du moment et pourquoi pas encore et toujours. Donc ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Bye bye.